te bande ko balandi from télévision na bino bozuli bako ya Rolanda émission eliki ya lobi oyo ekelami pe ezali na mission ya ko informer former conscientiser sensibiliser pe mingi ko plaider ba vraie cause oyo ezozongisa sima bilenge ya Filika pe bilenge ya République démocratique du Congo sima po ete lobi bazala eliki te pona mboka pe lisusu ezali émission oyo tokobanda ko interpeller conscience ya ba autorité banso o bazali en charge de la jeunesse po ete bayebana ko jouer rôle na bango malamu polobi bilenge bazala utile na kati ya mboka mais kasi po bazala utile na kati ya mboka esengeli lelo bazala encadré éduqué orienté préparé étant que pépinière oyo esengeli babatela malamu polobi ebana kopota mbuma nango malamu pe bongo mboka to batu bayeba na kozala na elikia na bango kasi na émission na biso elikia lobi na souci tozalaka nango pe na passion tozala nango pona bilenge tokinaki na ndako musala ya Nesongi Nzila Fumukusu kiambunzala panda na ngola mokobi ya misala ya 1921 oyo professeur Fumuki Mangu alakaka na kotinda motangisi po ete akotangisa mokili nde bongo biso ezali occasion tokendaki komona bango mingi bilenge tokosenga na bino penza bolanda yango penza na bokebi nyonso po ete boyeba na kozwa bososoli pe boyeba boni bokoki ko préparer avenir na bino polobi bozala utile po ete bango baye kotangisa mokili na ba domaine nyonso tokosenga na bandeko ya régie soki bakoki ko balancer biso élément oyo tozalaki na Nesongi Nzila po ete mituna ezalaki ya biso kasi biyano ezalaki ya bango tolanda matondo mingi bandeko balandi na bisika biso biye bozwami obolanda biyango biye tokopesa epai ya mopanzisango to bapanzisango bayebaye kosolola na biso elenge ntango boza koloba elenge eliki ya lobi elenge bokasi ya nzoto elenge bokasi ya mboka mpona ntango ya bolenge nde ezali ntango oyo nzoto ezalaka na bokasi mpe makoki ya kokokisa biye oyelaki na mokili mpe biye mboka ezali na biango posa matondo mingi soki tolingi lobi ezala malamu eboni malamu tolinga bilenge tobongisa mpona bilenge kopamba te soki bino botuni considération nini toza nango na bilenge motema nini toza nango na bilenge mpona biso motema na biso epai ya bilenge elingi koloba manso maye toza nango posa ebongi topesa yango na babilenge totinda bilenge tosunga bilenge mpo bango nde bato bazali na bokasi na banzoto na bango mpo bakokisa maye mboka bikolo bato bazali na yango posa mpo pamba te soki elenge abebi lobi ebebi mboka mpe ebebi bokokenda liboso te mobange asi alembi totia elenge na mobange bakatisa bino na bwato yo moko molande like ekozala epai ya nani akoki kokatisa yo ebale na bwato eza epai elenge oyo aza na bokasi na nzoto na motindo wana soki bolingi boyeba te elenge aza elika elenge azali na ntina makasi
botala baloposo nyonso bazoya epai na biso nini bazosala mpona bilenge. Baza kobebisa bilenge na masanga, baza kobebisa bilenge na kindumba, baza kobebisa bilenge na bangi, baza kobebisa bilenge na kondima. Yango bomoni basali bapépinière to ebongiselo. Bana ntango baza kokola na etelo basi abandi kolakisa bango mabe ya boyindo bolamu ya kimundele. Mwana aza kokola basi abandi kolakisa ye kindumba na bomwana. Mpona nini? Balakisi ye bote, asala bote, asalisa suki, aza kotala bapesi mwana popi ya kimundele. Bongo mwana mwasi mwana mobali ntango babandi kokola bokomona babandi kotindikela bango bafilme pornographique, babandi kolakisa bango lolenge kani bamelaka bangi, lolenge kani balangwaka, lolenge kani okoki kokata moto mbeli, okoki biloko wana nyonso basali na bilenge batieli bango miziki, théâtre. Bilenge bayebi te bakosala nini. Eza na likama moko monene mpona bomoi ya mwana moto. Elenge ntango akomi na mibu 13 akende na 14, soki asaleli kaka bilema ya nzoto na ye ya kobotisa, soki ameki kaka kopelisa yango to bapelisi ye yango epesi ye posa libongo. Soki azwi mobali te akolala te, soki azwi mwasi te akolala te, mpo bilema ebandi kosala, mpo biteni wana ebandi kosala. Nzoki ebongaki leta azala makasi meteni wana, soit babalisa mwana mwasi na mbula ya 15, soki bokobomba ye ti 10 bobongisa environnement, sino te basi bakozala kaka bandumba mibali mpe mobulu. Likama ya yambo ya makasi mpona bilenge yango wana kopamba te soki elenge asi akoti na makambo wana avenir na ye nyonso ekufi. Ya mibale esengeli bolakisa bilenge ntina bango bayeli na mokili, babotami na kati ya mboka mpona nini, mboka eza nini mpona bango, mabele eza nini mpona bango, bomoi mpe eza nini mpona bango. Nzoka wana nyonso bilenge bazotanga yango te, kouta na bomwana te, bazokola bazolakisa bango kaka kolata. Nazalaki saper, nga nazalaka jazer, nga nazalaka boye, ngai boye. Bilenge bazolata bagriffe, makanisi ya avenir ezali te. Leta na esika babongisa boye, bisika nyonso quartier ezali batia soki circursale ya banque te, caisse d'épargne. Yango mutu ezolakisa te elenge nyonso esika bimi na mosala te, esika uti kolukela soki atangi kaka banque, caisse d'épargne, makanisi ekoteli ekonomi nakende kobomba. Kasi sikoyo ekoma soki abimi atali na loboko ya botata eloko te, ntango akozongisa miso na loboko ya bonengwa to ya bomama akuti bar, hotel, night club. Le night club eza club de nuit, apusani wana restaurant. Kaka wana kaka ndenge atali bongo mbala moko kuna moni bana basi mipende nyonso libanda tolo ezomonana nyonso siko misolo ya aza nango. Soki banke ezalaki atala bamona banke na caisse d'épargne mbala moko misolo wana angaka kaka ndambo akotisi siko lokola baluki akuti hotel, bar, restaurant. Asala nini siko misolo aza nango elingi loba elingi bima siko basi oyo baza wana bayaki wana mpona nini, batiaki bango wana mpona nini, po babimisaka misolo mpe babebisaka avenir ya bolenge. Siko akosala nini soki akoti wana moni mipende wana ntango akolanda yango
basi babongisa mpe bana yango bapesa bango bamaloba bana basi yango na bipale bakosala balakisi bango bafilme pornographique ntango akobanda kopakola lolemo na litama abandi kolingama yo lokola nyoka lokola nguma mpenza nyonso ebimi kaka etikali wana bolia soki alobi tolia boke bozwi biloko bokolia ya baloposo wana fumbwa te po soki ozwi elengo wana kolia ne fumbwa te olia ne biloko kuna pla ya talo ebele bokei bosangani banzoto osakani mbongo esili lobi makanisi eza lisusu akozwila mosolo wapi bakende osala susu eloko akuta kosala lobi atake na kompani akozala na mposa komatisa kompani te makanisi ne ekozala kaka azwa mbongo akende kosaka po nzoto ezosenga bongo akoyiba na kati ya kompani ata ndeko opesi ye misolo po abongisa mpe nini akokende kotindika yango kaka kuna ata abandi kosala mwa moki makanisi ne eza nalata mpona kende kotelaka na bandako wana bana basi mpe bongo bango mpe baza komona kaka balata bakota na biteni wana babanki eza te bacaisse d'épargne ezali te mboka lokola Kinshasa botanga combien de banques combien de caisses d'épargne bongo bocompare combien de bars combien il y a ba église combien il y a ba restaurant malewa partout alors botala sikoyo bizaleli ya bilenge ekomi nini moyibi kokosa moyibi na baforme nyonso escroquerie banditisme kokende kobotola bato biloko na bango parce que il faut kaka batinda bango na moyibi bayiba mpo bazwa mbongo bakende kosalela makambo wana donc soki criminalité eza makasi eza na bamibange te eza na bilenge emilenge wana so bazwi bambongo nyonso bazosalela vol crime viol nyonso ezokende wapi na bar na hotel voilà tala esika wapi lolenge alors soki totali malamu banani baboyi banke eza bato mosika bango bato basali na bandako wana bazofavorize biloko wana leta akangaki l'église akangi bekole akangi bar kasi alobi bomelanga kaka akomaki kotekisa masanga baya kotikelaka bato na bandako me toyokaki te bakende otangisa bana na bandako projet moko ya babanke na bacaisse d'épargne ezali te kaka bar hotel flat mwana ntango abotamaka azokola baboti nde babongiselaka ye environnement moboti wa yamo eza leta yango wana toza kosenga na leta soki tolingi lobi Congo ezala makasi soki tolingi bamboka ebonga to réencadre jeunesse nakobanza yo tata to mama soki na ndako otiki bana nzala kasi okamati biloko otiki wana olobi na bango bolia te ndakisa mama abi bolia te biloko yango tokolela fufu na pokwa motikeli bana eloko te okoya kokuta biloko wana bongo te kotango nzala ekosala bango soki oye na pokwa ovalisi bango nzala banda ntongo te pokwa ndenge bazotala biloko bakokende kozwa elingi koloba otili bango nde na moyibi yo ndo olingi balia biloko ebongaki biloko ezala te bamoi na bango eloko te bakosupporte ti pokwa yo oye na biloko kasi soki otiki biloko bongo opekisi na monoko lokuta boni bozopekisa bangi botiki bato batekisa bangi boni bozopekisa masanga zododo bozotika
pa bisika nyonso batekisa zododo batekisa masanga kolangwa misusu masanga balobi oyo epesaka bokasi na nzoto. Eske nzambe asalaki moto azangisaki bokasi wana? Kasi nini bosangisi nzoto ekomi lisano? Tozonga na masolo ya mboka, masolo ya mokili. Po totala bakulutu nyonso baza komilela, mibange nyonso baza komilela ete basali eloko te na mokili. Po bamipesaki na nzela wana bazalaki baambianceur. Alors tokoloba na bilenge boye mbala mosusu mpe ezalaka na kati ya ndako, soki tata na bino mbala mosusu azokoka mpenza koencadre bino te, bino moko mpe bana bokoki kozwa décision. Nde esika sikoyo na koloba na décision pardon na bilenge boye te, na décision bosengeli kozwa bino bilenge ezali nalingi nazala malamu lobi nasala nini. Soko banda yo moko kokanisa, soko sambelaka omiboma nzoto kaka yo kokende lola na mokili kozala na eloko nini? Okozala mosengi mokosi po kosala eloko te, yo ozozala lola. Soki na mokili olingi kaka milangwa mbuma nango eza nini? Olingi olataka kaka ntango nini okobongisa avenir na yo, kolata ekotindiko kaka na kindumba, po basi balinga yo, po mibali balinga yo. Nakoyebisa bilenge basi, tableau de beauté ezali œuvre ya Satan, œuvre ya ndoki. Po soki osali beauté wana mbala moko ekolingisa yo obima na balabala, pe okolinga kaka babenga yo. Nzoka mwasi, surtout mwasi. Pasi na motema okobomba bato nyonso bakobotama na mokili, bakobotama epai na yo mwasi. Makila oyo tokozala nango, banzoto oyo tokozala nango ekowuta na yo mwasi, yo nde mama. Boni tobotami nanu te, toye nanu te, kasi yo mama osi otondiseli biso libebi ya banzoto oyambi batata ngambo, makila ngambo. Ntango biso tokoya kovanda na libumu epai na yo, na nzoto oyo eza na makila ya bato ebele, oyo ekopesa makanisi ebele mpo bobosana te ete milimo ekovandelaka na makila. Boya pena botanga siku po lokola eza televizio, masolo nyonso omoni na bana buke bazolanda. Kasi nakoloba kaka, soki osopi mai na mabele, soki etioli te, elingi oloba ekoti na sa mabele. Omoni ekoti na sa mabele, eki kovanda na sa mabele. Na bongo soki basopeli yo yango, soki etioli te, elingi koloba ekoti na nzoto ya bato boni, ekoti na nzoto na yo. Soki bato basangisi nzoto, moko na bango aza na sida, totiela yango bongo mpo bososola malamu. Bobelelaka sida na loketo to sida nzoto mobimba. Elingi koloba virus to microbe wana ndenge akoti atamboli nzoto mobimba. Siko soki aza maladi te, nde akotambola te, nyonso oyambaka etambolaka yo mpe na nzoto kaka bongo. Alors soki oyambi ya bato kama mpona nini? Mpo mwana, soki mwana oyo akobotama na bato basanganaki bazwaki sida, etamboli bango nzoto mobimba, mwana abotami na sida. Alors tososola ete
bana nyonso bamama na bango basangisa banzoto na bato ebele babotama na banzoto ya batata wana nyonso na milimo batata wana nyonso moni mpasi toza nango mpona nini mundele ayaki kosala flamingo ekomi lelo bahotel mpona nini batieli bino bagene bafoto roman bafilme pornographique mpona nini mwana mwasi basaleli ye kindumba mpenza basali agence mubu bazopesa carte ya kindumba bapesi ye carte ya kindumba akende osalisaka examen na service d'hygiène mwasi ya kisasa oyo kisasa bozoloba bana leyo me bana leyo kisasa futi nde bomi biteni nyonso basi ya ndumba batandami batindiki bakulutu bayeba bilenge na ntango wana bayemba banzembo oyo ekokolisa kindumba ndakisa nga mari nazuwaka mingi nga mari nazuwaka mingi mobali akapinga asombelinga mobile te oyebi babuto boni afungolaki gogo azuwaka mingi ni mibali ngai mari navandaka na ndako na ngai mibali na bino batutolaka bango moko bayelaka loyembo masolo wana ezokota na bana mike mari avandaka na ye mibali na bino moko nde bayelaka nga lelo mpe ezokoba kaka ezokoba mobali akolingaka nga oyebi mobali akotambwisa ngai moto na koloba te aliyaka bolana na ntango soki nakobanza boye nakolala te eza banzembo eyembami oyo nayembi nyonso mibale wana avant 1966 oyo ya 66 na banzo ya mibale kasi oyo mosusu wana ya mobilete lere mobilete ebimi na ba 63 64 siko botala ata yo oza na mbula misato to mine kasi banzembo oyo ozoyoka esi etindiki balobi yaya wana azalaka mwasi ya ndumba okuna azalaka mwasi ya ndumba basi ya ndumba perike eyaki nde mpo na bango ambi eyaka mpo na bango ebonisiku bake kotelema kuna alors bilenge bazoya nsima baimite bakulutu wana ya kindumba kilembebe yango bozomona bagénération presque oyo nyonso mitu ya bana ezosala malamu te parce que batondisami nano na milimo ebele mbala mosusu tata bali mwasi mobali wana aza sular te me mwasi si amiyambela milimo ya kisular oyo mwana botami nango mwana botami na moyibi nyonso wana eza pasi moto alobi ye ayibaka te kasi na bakompani mosala moyibi na leta moyibi esika nyonso moyibi ndenge nini mboka ekotonda mabe te parceke botondisi babar biteni nyonso ata aza magistrat ata aza professeur ata aza nani ata aza pasteur ata aza nani bolenge eza ya kokufa motuna oyo botuni biso te ezali bilenge mpona nini bakendeke na bandako ya ngamba mpona nini bazokende kosamba bilenge bakoma kokende bandako ya banganga mpo batiaka bango eloko moko na motu nyonso esalemaka bakosi bango mpona ozala na mbongo mpona ozwa basi epui biloko wana nyonso mindele meme bango banganga baza fabrike pa mindele mingi
basango bafabrike bangaka bafabrike biloko nyonso ebele mpo mosu balobi me papa nkusu likambo nini na bamindele mpe na basango nga balanga makambo ya solo so boyebi congrégation ya bahélénite nde esika papa ngoma Demetriou azalaki aza na kati ya congrégation soko boyebisa nga bato bazosala baconcours ya badanse soki eza ya bana bango batindiki bajeune bilenge mindele bato bayeni bafoto rongo mindele bato bayena balivre ya magie oyo eza lokuta na kati chance partout sala boye eza makambo ya lokuta bazofaire croire na bilenge ke mpona ozala na mbongo efokisi ifo mpona ozwa mwasi efokisi mpona obala efokisi mpona ozwa mosala efokisi ifo sala bokisi sala boye ozala soki na bapriere sala babiloko moko bapriere moko ya te nayebi te mpo napesaka ndakisa moko bale ya babalabala mibale balabala okuna na balabala okuna to quartier okuna na quartier okuna babengani bo tokobeta lelo lokola match wana ezangi kisi ekomaka na 200 100 150 contre 130 100 te ekosuka nango kaka na ba 1-0 2-0 3-1 2-2 bongo ba 4 ndenge moko mpe kaka bozwi kaka bamatch yango boke kotiango na bastade esuki oyo eza na bakisi eza kaka ndenge wana ti kuna na stade bake komema bakisi toyoka te kisi ya baninga eleki ya baninga baganye 100 te d'ailleurs bamatch ya makasi na bamatch ya pete okomona mbala mosusu tolo baneti bamatch d'entraînement bazwi bakendeke mpe anganga te mponi bakendeke mpe anganga te basi balobi bo toke komeka bokasi na biso wana bake mpe anganga te kasi na bamatch oyo ezali te eza ya bapoint mpo kuna décision mikano ezali fo kaka tolonga alo po tolonga te bake komona nganga notion faiblesse notion ya faiblesse elingi koloba ete boza na bokasi na mayele ya kolonga baninga wana te yango boni koluka nganga apesa bino bokasi omoni nzoka na koyebisa bino eloko moko mpona nini barenforcaka baentraînement mpona nini spiritualité mpe esalaka mosala na yango me na bakisi te na bacroyance wana te olingi osala examen d'état ozokende basambelelo biki soki otiki yango moke kokoma biki epesaka mayele me mpona nini boke basambeleli bino babiki me boke lisusu koluka kosolola na bacoordination kuna ti bokotisaka na recours te bamercenaire moko bakotaka leur examen d'état esalaka po baya kosalelaka bana ba examen nyonso wana ezosalema parce que faiblesse ezali moto aza capable ya koya alobi naza koaffronte yo opesa bino exemple moko ya combat ya Mohamed Ali contre Foreman. C'est vrai que Mohamed Ali a un soutien bazaïrois congolais na Tangwana, donc na Tangwana bazaïrois, les congolais. Kasi mayele oyo ya Mohamed Ali. Ezalaki kaka nini? Foreman tango abundaka, bitumba nyonso Foreman abunda a gagné yango na premier round to deuxième. Azwaki libaku akoma na troisième te. Pozaki makasi mingi. Foreman a gagné Ken Norton, a gagné Frazier. Frazier a gagné Mohamed Ali, Ken Norton a gagné Mohamed Ali. Siko tango base combat du siècle awa Foreman na mutuni ya ebike lokola Frazier
alonga Mohamed Ali, Ken Horton alonga Mohamed Ali, ya longa bango nyonso mibale linkolo bakolonga mpe Mohamed Ali. Siko Mohamed Ali mpe ayebi te mutu lokola alongaka na bapremier na badeuxième round naza na risque. Alors ntango baye awa eloko Mohamed Ali asalaki liboso ya nini nakoluka kosala effort lisusu na endurance parce que Mohamed Ali abunda bakomba aza plus expérimenté que Foreman. Mohamed Ali akomaki ntina bakobunda ntina ba 14e round. Biso tomoni entraînement ya Mohamed Ali azwi epasola aza kokata green azo beta green na komba na ye na Foreman. Siko eloko nini basalaki mayele Mohamed Ali alobi nawumisa ye kaka na ring nawumisa ye kaka na ring lokola akomaka mosika te akomela pema na baye bakozwa libaku ya kolanda film komba wana ya komba wana ya Mohamed Ali parce que na chaîne na biso na chaîne na bino tozali na yango bokotyela bango yango e bokomona que Mohamed Ali ntango azobunda na Frazier mpo aresiste na temps azalaki nano liboso kokende na singa azokende kobombama na singa parce que aboyi azala na katikati na risque te soki azwi likofi ya makasi akoki kokweya siko singa nde ezobatela ye premier round eleki deuxième ya misato ya minei ya mitano Foreman na bandole alembi bokomona siko te Mohamed Ali atikala kobina te na komba wana ndenge azalaki na ezaleli ya kobina te yazokendeka na singa. Alors ntango amoni na 6e ke Foreman asi alembi sikoyo ye abandi sikoyo kotumola ye abandi oyembisa sikoyo ali boum ye Foreman kanda ye nzoka lokosi emikomelaki na pema kanda lisusu ebakisi ye pema. Alors na 7e Ali aza koloba na Foreman soki Foreman azobeta ye azoloba me ndenge nini ozobeta lokola mwana moke me beta lisusu makasi siko kanda wana ebakisi ye elembisi ye malamu yango esali soki bokotala 8e round wana ndenge nani Foreman akweyela eza likofi na ye moko abeti Mohamed Ali aeskive yango abeti yango ntangi ntango ye alekani atikeli Mohamed Ali abunda bitumba ebele nde alandisi ekofi nde akeko siko ntango akweyi lokola pema se ekomaki mosika amoni te apema nano kopema nzoka arbitre azotanga aluka alamuka soki mpe akontinuaki etumba wana soki bakoma ta na ba 10e arbitre ngaki nani entraîneur na ye alingaki kobwaka éponge po Foreman nano akoma premier combat na ye akomaki na 8e yango so botali ata ntango komba esili bokomona azopema azwi biloko ya makasi donc omoni technique na expérience elongisi entraînement il faut boza bino bilenge il faut boza na ba modèle okobeta lokola nani nga bayebi ntango azobeta bale bayebenga azalaki meilleur gardien nabeta les 11 postes oyo babetaka na bale nabeta nyonso 11 nazwa basurnom à peu près 6 to 7 mpo na nini na bandeki koimite bakulutu na stade nga nazoyambanaki entraînement léopard natali ndenge Pombi azoyamba Tubilando Kazadi Mukalai papa nani Kalambai nazwi eyambeli ya bato wana nyonso nasangisi yango siko talanga na uti koyekola na uti kozwa oyo bango kuna ya bakulutu bantraînement oyo basalisi bango biloko bango bazokela ngatango na ye nango epai bone ya kokela yango epai na biso boye kasi naza matata donc lelo Mobutu alobi Roi Pelé akoyawa meilleur joueur du monde oti lelo mpe nano moto akoma na esika na ye te
batie ba commentaire abetaka na montre abeti kaka 15 minutes acheche bino babia kei Mobutu avandisi ba léopard wana ayebisi bango boye oyo akotia pele bi aza na plein voiture veo oyo akokanga pele atia te bi aza na plein. Alors Tondo Freddy Mulongo okomonaki akomaka ambassadeur itinérant ya musée Kabila tozalaka na bango na zo na bilili obolandaka wana ye nde moto asukisa pele awa pele asala boye azongisa boye premier mi-temps 0-0 moto 15 minutes ekufi ntango etikali lokola mwa ba 20 minutes azomona kaka te azokoka eloko te ndani ataki tata Mulongo lere wana elenge apesi ye cheville abimi nde yayaki kozwa occasion kotia bi sayo mokili mpe ya bilima dragon azobeta na lipa ye patie pele bi azwa vewe donc pele a gagné 2-1 na même décision wana Mobutu alobi fo bolonga ye kaka aye ya mbala mibale léopard wana ya bakatumba léopard toujours ya bakibongi ya bakabamba ya bakondo kaso bamatumona na bois balonga pele 3D na kisi te mais na décision donc bilenge na biso so bani basala makambo ya malamu balongola molimo banganga kisi ezalaka te ngaka ntango nazoyamba wana soko yena bakisi mpo biso lera bataka bazopesa bango ba elikuta na banganga omona bazobwaka ba elikuta na bapoto wana bwaki elikuta eleki mosu mpe tuti omona mosu mpe nakie na lokota na biso tala omoni oyo eza mbongo sala nde makasi otindika balo oyo eza balo te na ju elikuta yango na tiango nakende koleya yango me yo tia nde bi nazozela me bo bayebi ntango tobeti na bango babale bakoyebisa bino te mpo notia nga nazozela balo te na profite mpo napesa bagardien mayele ya koyamba penalty gardien soko oyoki bayebisi yo tala lokolo na ye bakosi yo yo soko otali lokolo nde ekoya na poto na yo oyo ekoya eza ballon eza lokolo te ya kosala bipale na lokolo etali yo te yo talaka kaka ballon na yo wana kaka place bati yango mpo na penalty ezalaka biloko mibale entre attaquant na gardien amonaka ballon eza pembeni attaquant amonaka ballon eza mosika siko gardien azomona lokola bazongisa yango nano nsima attaquant mpe azomona bapusa yango pembeni do batindika kote gardien za bango mibale na émotion wana mais yo gardien tala kaka ballon d'ailleurs boyebi bien que ballon ezalaka lokola ema direction ballon ekozwa yango wana yo kokende yo pataka soko olingi otya penalty mpo wana yebisa bino kobeta yango malembe te kolekisa yango mpe makasi te mpo na somo wana riske emata me ezala makasi mosika te ya gardien à 1 mètre et demi na gauche to na droite akokweya te akozwa ntango akotya lokolo te mpo ndenge aza kaka ndenge ezoya boye ekomikomela noki moni po soki eza mosika akoplonge me soki eza na mwa katikati awa makanisi ne kozala natya lokolo se mikomeli ekoti napesi bino mayele yo napesi mayele ya kokanga bano yo mpe napesi mayele ya kotyabi kasi natindi bino na masano te wana napesi po bolongola makanisi na bakisi ke bi ya kisi ezalaka eza te bi ya mayele nde ezalaka alors soki bongo misala nyonso tokosala ya kobimiselaka ngo mayele bato batekisaka premise koka makambo nyonso na bakompagnie eza ya kala me publicité batikaka te mpo na yo alors bino mpe bosala effort bosala
effort mosala nyonso kosala matisa yango na publicité même yo moto akwanga kwani bamama na babelelaka ya kwanga kitoko yango kwanga ya plateau de bateke fufu ya Congo Central mafuta ya mais yango na publicité oyo azotekisa na kisi abelelaka malamu mama tala omoni yango nekasi botika mayele mabe oke kozwa échantillon ya kwanga epa moninga oyo yango eza ya kokola moto madesu oponi madesu osomi madesu epa mosusu ya kitoko epa ino ya nsima epa ino eza ya mabe otandi ya kitoko na liboso ntango moto akoya meki eza na liboso wana amoni te madesu eza pete ntango yo kotoka ozotoka na nsima boye oyo esi ekuba motika ezaleli wana totondi bino mpe botondi bilenge balongwa na distraction motuna mpona nini bilenge balingi mingi distraction mpo mindele bakotisa bango nano kasi tolingi bilenge bakende mingi na misala bisika nyonso betele eza tolingi kimia tranquillité kimia ya tranquillité ezala na kati ya bamboka na basite universitaire na biteni nyonso mpe bilenge bakanisa malamu mpe bakanisa bonheur malamu. Matondo mingi na régie na ndenge bopesa biso elema wana bandeko balandi tososoli ete bolandi na like binyonso mingi bilenge po ete nensongi ya nzela bango bazali boyebi oyo fumuki mbango atindi na eleko oyo mpo na kotangisa mokili nde bongo na ngambo na biso bilenge atalisi biso boni biso bilenge esengeli totambola pe boni esengeli tolengela avenir na biso polobi tozala utile na mboka pe na bato banso kasi batalisi lisusu ete biso bilenge totika bakwiti totika nyonso oyo enzingami kati na biso oyo kopesa biso litoma te ozomema biso na libunga polobi tozala inutile bakei lisusu kotalisa ko interpeller conscience ya bakonzi banso ete esengeli boyebana ko encadrer malamu bilenge po ete lobi bazala utile bakei lisusu na kointerpeller mindele na nyonso wana ezoleka wana ezali kaka cause nango ezali kaka mindele kasi bandeko balandi etando ezali ngonga tala esika ebendi suka ya émission na biso ya mokolo na lelo tokokuta na mbala nsima po ete toya kotalisa bino lisusu oyo émission na biso eliki alobi alengeli na ntina bilenge kimia etikala na mabota na bino tokutani mbala nsima.